Landia le collègue Congo TV, dans un cadre d'émission na biso télé-réalité auto suprenaka. Tous les nouvelles, écho de Rotterdam. Abi moi Simon Yambo, wa sali masolo kitoko. C'est-à-dire à fond salon, yemo aza tebe en basse. Dans les boss patron, il y a salon salon Lydia Beauty Salon. Tellement et pendant mingi, alors le collègue betempe yokani. Abino le collègue liste, ba ko vérifier makamuni ne sali kuna. To mona, bozo mona ndenge ba kozo kende ki non salon moko na Rotterdam e fandisi makambu ba te belo za goya. Alors biso ça n'a pas la ko même activité à peuple. Il y a population, il y a bana Hollande, il y a partout. Tu vois non biso photo ya pe, to découvrir tout ça les surprises. Et dans le cadre de la télé-réalité surprenant batu. C'est qu'il y a parce que biso l'autre local d'abord quand on la activité topé pour ça la promotion, il y a pas africain. Il y a des africains au basa makamalam. Voilà pourquoi tu es awa na Hollande na ville à Rotterdam pour visiter salon Lydia. Ça a permis na la sémence il y a Maman Clémence. Bon Maman Clémence tout ça dernière émission donc il permet de kangama. So bonne émission Maman Clémence et kangama de côté na yo au lieu biloko côté na yo au lesisuki na yo. Voilà pourquoi tu es awa na cadre ya le collègue Congo TV avec Carlos Kalouza Meblash Misapia Pembe professionnel to beta lokole pas to baga lokole et yokani lokole yokani. Alors maintenant découvrir voilà couloir moko ya bisengo couloir moko ezako bongi sabat. Donc yanga to visiter salon oyo to be un couloir ya beauté parce que ah ça m'a cambiné tu as salon tu as maison maison Clémence donc il y a à passer tu peux s'emboîter na Jalombo na mal comment souka monsieur le propre tu peux visiter bisika tout au basa makitoko ah ben va beta le coller à beauté hein tu as visiter salon oyo salon Lydia salon kitoko salon Lydia salon ya charme salon Lydia salon bino e bongi saka baneko basi baneko mibale le saka suki salon Lydia ezo invité bino nyonso bino nyonso boya ala salon oyo salon Lydia to beksa bino na mono couloir oyo o moni couloir oyo eza couloir moko donc boya ka ala salon oyo moni yango ya facile so komika awa otali salon oyo o moni comme nango Lydia Beauty Salon donc to bengo la résurrection et la musaka ese kusa suki ekufa basuki koma kibuka basuki ko la raté vitamine mo be ekufa ki esekui et ressuscité suki et ressuscité na salon oyo to bengi Lydia salon kitoko salon Lydia eza salon ya mutu nyonso ezali ouvert na mutu nyonso tout le monde aza bienvenu awa na salon oyo tout le monde a bienvenu yaka na salon oyo okota awa o mona bakobongisa yo bakosalo bien donc to yaka na salon oyo to boksa suki na biso na senga na bino bato Hollande nyonso bata Rotterdam sono komi ate ya komeka koma awa okosepela makasa salon oyo makama bien zali awa jeune tout ya rota boya na salon oyo e bengsi bino salon kitoko ya ba beauté to bengo polyclinique ya beauté restaurant ya beauté ezako restaurer basuki et puis ezako ressusciter basuki oyo kufaki oyo kolaka te oyo kuba surprise télé-réalité tokota toko surprendre lokola ko ngisa wela mbongo to yani ko sala ko surprendre misala ko tombola tobi mingi maintenant musala tota émotion za ndeni na habité ki to ya et voilà la fouti à Rotterdam donc ma solo Maman Lydia voilà na fouti à Rotterdam donc tu vas visiter salon Lydia bana tout ya Rotterdam ya Hollande to baki to ko sala surprise ta ma solo beta na mboka to sana le collègue Congo site na bino pour na ko faire découvrir bato ya Libana qui est en Hollande
les Africains qui vivent en Hollande, ça peut intégrer, ça fait makambo. Donc, on a un restaurant, on laisse à Bilo, on a un biso, on a un hôpital qu'on soigne, mais il n'y a pas de souki na yo. Babi, ah, on a souki, Kuba, on a bota, résurrection. Donc, si on a un nzala, elle est boumou, mais souki peut faire lier à vitamine. Souki tonda, comme un ndunda. Voilà. C'est Lydia. Maman, vraiment, malgré surprise, appelez le Moussala. Oh, bah, surprise, bon, la caméra, côté de l'Usso, oui, papa, fallait le bâti. Tout ça va me la peuple. Le Cola Congo. Pas missionnaire. Est-ce que ça la vraiment? Bah, surprise. Mais la CPLI. Sango, c'est Lydia et qui est partout. Biso site, to zui, la nouvelle, to notre ya awa, to bana. Qu'on fait découvrir votre Libanda, il n'y a pas qu'en Belgique, en France, en Paris, mais si en Hollande, tu vas à la Kabassa, tu vas à la tu vas à Bassi. Là-bas, il y a Libanda qui est hollandais parce que tu s'intégrer. Nous sommes un petit pays, mais une grande nation. Moi, Mickey, mais à Makamno Mineni. Au moins, vous avez un Mouki, Makamno Mineni. Moi, si, Makamno Mineni. Donc, c'est intégration. Moi, je suis hollandais. Donc, moi, je suis hollandais, c'est moi, si, mais. Makambu eza minene donc yango te awa to mona ba ser na biso bazali ko be ko fana ba tezali bien moi ba mama ba yebo ba ko fana parce que ser na so Lydia ayebi ko fana e fan de malamu afani bien ba ndeko voilà donc awa to mona batu ya ndenge na ndenge ba ka awa ba koko na so ba ga mobeti munda ba beteleke mbunda te mais muto sala asuki ba kanga suki na moni ser na biso on a Rotterdam na masola suki to yebiye Céline Rocha maman na Jean Célina aepe abino no yesuki ne il faut elia ndenga lesa nzoto nepe azole sa suki na ye comme na vida tudo bem sim bem obrigada aqui batu nyos bayaka awa eza batu anglais eza batu français bayaka awa fala bem. Estamos aqui no salão da nossa irmã, a nossa irmã Lídia. Vim preparar o meu cabelo porque eu sei que aqui é o máximo. Ela faz tão bem o cabelo que eu só podia vir para aqui. Então estou a desejar para todas as moças, as boas mesmo, que possam vir aqui para tratarem o cabelo porque aqui é o máximo. No salão da Lídia. Obrigado. Toki ninge atikolo pa na salon oyo album makitoko mais maman Lydia ko interpréter parce que ba tu français, ya anglais, ya portugais, lingala, swahili baga awa. Ba tu ba kité bangba sepena mungo kitoko portugais. Est-ce que ko be so lingala ba mukwa ba susu makamolobi? Ouais, ça va. Bon, na ninga kana loba ke ngamo na pe coiffeuse mais na assir na la trop sir na grande sœur nanga pour y pe kota ceux qui donnent des fois. Alors na yaki awa parce que na vu que le boko ezali awa na obenga ba sinyoso oya bien na cité oya bien ba ya pour ba osa suki pour ba osa jamais déçu babi ata basuki kuba basuki botaka te ba kundango ay résurrection et pour ngamo konde na zaboye ba oto tianga produit mon na muto avant ba bando planter donc elengi singa muke de lengi singa produit mo ba auto tianga na mutu donc ba singa ke produit on eza po coller ça suki bien alors bo banga te suki kuba suki suki za suki santé te so nini non ba traiter yango bien wazali professionnel en métier maman na Jean Céline na sera lobi likambo zali suki bondima boya noki na hôpital wa suki boya noki na polyclinique ba suki ça na nzala za ko liate maman to monyo awa ba beauté pesa vraiment belé awa esika oyo toyika sango na Rotterdam ki salon ezali awa eza salon ezoko cartonné ezoko bongisa basuki polyclinique basuki olobi nini en tout cas eza peda bongo so boye bozala décité ngana yebi mwana nga Lydia asala suki très bien. On s'est présenté maman nga bibi donc tante ya Lydia. Parlez ce peu na moi na Lydia parce que comment moi si j'ai une initiative à boyer avant d'ici on sou mbali on sou comment na te mais moi si avant d'ici na mi bali na basi bazo on te bengue moi si yambo first dans le sens que une femme qui a osé à m'équiper simbi
yo et bien tante na ye parler biso na mwana mwasi Lydia. Déjà ka grâce hein. Grâce na ye donc ya botama bongo. Aza mwana nzambe hein? Ah, naza mwana nzambe. Ye pas mwana nzambe hein? Et puis aza mwana nzambe. Donc depuis abotama. Donc eza musala na ye. Ko pambola ye etake tante na ye pesa le mama ba kitoko pa na ye pe pa na salon Lydia. En tout cas pour na salon Lydia na lobby en tout cas nzamba pambole akendeli boso pinza. Merci beaucoup maman. Toza na ndeko na biso awa maman toye ko visiter salon oyo parce que sangozo qui n'est partout salon Lydia. Yoza koto oza je pense que moi na Rotterdam on se présenter comme on a yo et puis au bête sur cela salon Lydia. Kombo langa sœur Blandine makusola salon eza danger. Donc so lingi mutu ebonga yaka awa. Olingo bongsa nyonso traitement mutu ezali awa. Donc to sepelisa yo. Bino mo bomona mutu a salon ya Lydia ndenge za ya kitoko donc ezongala. C'est que bato nyonso bayaka bangala ka babima bongo te. Abna résurrection ata soki comme un cimetière ba on sait que son roi Lazare. Ba ko sait que son roi Lazare. Bon soki ekuba penza ekuba na boye. Ekuba pende comment Jean tout ça babi ay ko comment mener le roi ndunda. Eke bonga po traitement kutu le bazo salo bazo choda traitement na mutu. Donc eke bonga penza ke zonga pa normal. Ndeka ba sait que c'est Lazare. Donc ndeba o sait que ça suki na yo. Parle biso na mwana mwasi na kombo ya Lydia oyo asvanti masolo pe mokili ola ndimi azandenge ni yo ebi est-ce que ebi oui na yebi ye banda na yeba ya en tout cas nga mutu na nga mutabongisa yango eza Lydia Beauty donc na sepelaka pena soki asalinga coupe mutu nyonso asepelaka na ngai donc mutu nyonso asepelaka retour nga nani asali yo coupe na kena nango même na France donc danger ataka ba client à l'aise pour tout bana mokili banda na monati po ape ba sala kapeta ba donc soko linko lia yoka ko lia ji okomela non baby babi ba ole sanzoto ba s'appelle Suki ma Blandine to s'appelle Ming donc batutu ya Hollande en tout cas direction salika awa to l'exa numéro wana en tout cas merci to l'excellent micro na bande so sali awa otukuti bon awa to tuna ma solo ya salon. Voilà, tu continuer to boni ba belle figure, de belles femmes. Il y a Hollande bomba benza batu. Hollande bomba benza ba maman ba femme. Toto aussi ça moi des femmes, to moni maman. D'abord moi des femmes c'est moi na bino. Ce que to moni bino a sika femme. To kutu na salon Lydia. Waka souvent. Oui, nayaka souvent. Oui, ça salon nangai. Ça fait presque 13 ans banda na yebi Lydie. En tout cas na yebi eka na makambo suki. Soki vraiment bozo lukeska osala suki. Eza place à malam on a ko recommander o ayebi kaza une femme, une bonne femme. Ba maman o ba se respectaka esika ko sala suki yango. Tango nyoso mona mutu na ngezo ngala suki na ngaka na ba coiffure moka ka kitoko. Donc mutu asimba mutu na ngeza Lydie. Donc soki asali yo suki ngana benga ke docteur abasuki. Ma kamango babi docteur donc o ma ki comme si eza polyclinique asuki. O eza polyclinique o ressuscitera basuki ekufa. Loka Lazare ninga c'est quoi? Ndenge Lazare c'est quoi ka? Soki suki no ekufa nango. Espoir esila ke ono mabandi na mutu suki ebotaka te. Kota kaka epa ya Lydia. Donc suki na yo ko sekwa na modèle moko nano kondima te. Po do ya suki evanda na mwana mwasi oyo. Siko ba donte ba mariage, un mariage ça mara une fois na vie, et vraiment la vie. Parce que quand on pense à mutu ça le mariage na bien, ça l'anniversaire na le monde quand on pense à bango. Pour na ba mariage na ko recommander a maquiller ka ba marié, a coiffer ka ba marié, ba anniversaire ba makam nyonso et pas ya Lydie. Donc soka sali yo suki ba retourna yango ba sali yo suki obimaki nango na lolo kiti na se obiendenge nini. Po azana don wana. Sok tozo bo mona ka nde biso to vandi awat. Mitu ezongala, bilonge ezongala. Ba osalo soin de visage ya manzaka elongi nyonso na kati ya salon oyo. Mais on s'est présenté te? Comme on a Chantal Tumba, maman ya Sandra Kabongo, na Clara Kabongo. Non. Ngai moko. Sandra Kabongo, Clara Kabongo, bomoni nama ekostoni celle de bon faut pas nous faire rappel awa. Bango pe bayaka.
biso nyonso salon na biso yango. Voilà, merci beaucoup. Donc, Tolandio, Obeti Lokole, Aza Lokole, et Yokani, donc, Benksi Batu Nyoso. Merci à ma Chantal Toumba, tout le monde va beauté, au basuki Oyo, et ça va soigner Awa. Vraiment, merci Minga. Merci papa Placide. Ceux qui ont dans Rotterdam, Nani Moussous. Serviteur Nabino. Moussali Abato Ankolo. Amen, merci beaucoup. Parce que tout le monde qui est maman, Lydia, c'est créé pour le Sambo. Moi, c'est à l'Osambo. Banana Ebaye na kati église, Tilelo, Atikala. Amen. Secret na ezate beaucoup canceler ma bête. Akota kanda kwa nzambe. O akota banda kute. C'est réseau Lydia. Akota kanda kwa nzambe. Soko bio ke kota nda kumsusu. Au moins okeno obebisi vino pamba. Yakota kanda kwa nzambe. Asima kaka elamba ya Yesu. Succès ne yangwana. Ko simba te simé elamba ya simé elamba Yesu. Soko simé elamba mutu etalio. Voilà donc tu dois visiter le salon de quoi retrouvailles. So on kanga bato Rotterdam bato ba yebana bazalaka awa na kati ya salon Lydia. Soko yo retrouver bato ata bato au moins ba yebana Rotterdam local ba Serge Nitu Disquare de Rotterdam yeyo so awa na salon o rokuta ye Serge Nitu Disquare. Tu dois visiter ça Lydia. Bien sûr, talaka salon o isala ba salon na Rotterdam yango ya pona bana basi bana mibali pezali donc mingi olobelete quoi. Photo soutenir mais toujours donc c'est un abisso mo ils a rappelé ndengwana toujours faut soutenir ba play toi Rotterdam bazara koto quoi retour. Ah oui na moni auto kasango José Makonda de Rotterdam Espoir comme les gigas n'ébité il va ça ah donc ba tout ba salon ma vinga les maires de Rotterdam avec un monument et là on te sait bon voilà tu dois continuer makambu ko visiter vraiment bande quoi ya sena biso Lydia do tumboli c'est ali do tumboli ba papa o tumboli mibali ya Rotterdam azali yemogote azabandeko voilà tomoni moko ya ba tumbola Rotterdam José Makonda papa na Rachel Makonda papa ya servante de Dieu mobali ya servante de Dieu donc azali moko ya ba ndeko ya mibali o soutenir ser na biso Lydia Espoir. Surprise, hein? Bon, nanimagite quoi. Mais namoni on siko pena ke komia na solo. Biso le kola ko TV to ki ba sangwa salon oyo, babi awa za retrouvaille ba to kutanaka, pe comme surprise, yo mona pas matin mais to monio awa. Non mais moni aza sika ser na biso Lidi. Esika pena masola suki ya basi do saba na ndenga kitoko. Soko oye awa donc oyaki na ndenga mabe o retrouver pena comme kitoko beauté please. Donc pose olula moi si fa pas aller na canal awa aleki na canal ba sali ndenge ba sala donc c'est Lidi asimbi top na minute quoi pona ba sala basi. Siko yoza mutu otoko présenter ote José Makonda Espoir de Rotterdam Miljiga oyebani mais comment on a bisika bo na moi c'est comme quoi il y a confiance mais bana mbali ba ko zape awa. Non mais ça va pas basi te mbali pe ba ko za na bango donc net biso to na biso presque awa donc qui tona ba garçon so kataka c'est sukia sur beauté ça moi si mon bali ko ya na donc promet atie quoi. Serge Disquare azara awa kataka pe suksi quoi. C'est bien mais siko tout le monde comme il y a ser oyo Lydia azali moi si ma c'est le comment boye oyo et comme si batu parce que bah tu as bosso mi bal tout aux États-Unis il a Clinton à m'équiper donc il y a quoi il a Clinton dans biso en Hollande ouais na minute hier était na top pour mona iloka kitoko boye ça so filmer au mona que non donc ça marque pena ba mindele pena ba sala o ya sala ko kitoko sala ko mo pena et présenter communauté pena donc kitoko aussi baba mutu faut allier ka para sateza la bien donc c'est quoi McDonald yabasuki de so ya o lait suki ne comme na vitamine oui neti bon biso amel ba ya kaka ba mel ba ya kaka so mera ya o yena mero tiki mera tango mona mera ko bien mo o loli mera plus susu d'accord ça dit de te comprendre comment avec koto oui parce que la nega so koto ba Rachel Makonda ba to ça ba so koto na pesi moi na biso Rachel Makonda la voix angélique mbote bande ko nyonso to ki José Makonda a lobi on a beti biso le colère non le colère pene ke yokani donc na ndenga mokete quoi donc yokana ndenga mokete donc tozalia donc c'est un principe à trop talaka yo moko
Colo Jésus. Colo Jésus, c'est quoi? Donc, Colo c'est la tête, mais Colo Jésus. Donc, mot de la fin. Mot de la fin, bon, vraiment, tout le monde, vous êtes bienvenus. Chez Lydia, vous êtes bienvenus. Donc, na repesa ba mbote bato bazangi awa donc ponanga donc na sepeli plus comme na lokolo nan donc moi nanga suka balanga suka saka ke do boya ebele boya sasa suki basi ba bonga ba ko kitokos tout la bango les sous ne tout la bango quoi moi suka yango na c'est bon qu'on nga ba lo ba na sikoyo aboya ne caméra ni so kama caméra te mais na sepeli ayoke lingai na que azana confiance na yabi banga ma caméra a lingisu te mais pour ngai confiance en tout cas merci pour la confiance au salinga au lingisu oleka na caméra bon monique tengoso ko ba mingi te ka belengse comme ce qu'il faut avant la caméra faut motafuta ngana mbon na comme cher na minute te bana mona yo famille voilà quand mboka fait tambola na voilà bokani bokabonité donc pendant aux voyages c'est facilité hein faut que le collègue abise de zoa non mais on a sepe no ko zwanga bien to sengi union na mboka kwa to na bomoko to yoko na bokaboneza la te guerre pesa na pete quoi table to ka eloko mo na Afrique si abe to zo wela nini na kizulu abe ngo simunye unité ensemble bona ki Congo mosi tukala bomosi nzola etunga vata ngiye kutuba Congo muno mutuba ki Congo kimono kutuba ki Zombo você fala português non só fala português já que estamos na salão Lydia a nossa irmã Lydia aqui toda mulher então seja bem-vinda aqui pode vir aqui traçar o cabelo como quiseram aqui você veio feia aqui sai bonita obrigado hein Deus vous abençoe de nada mano ok ciao lokole eyokani ende liboso eyokani ah bon yo yebika tozili pas moli à espoir bon on a soutenu bien un jour donc ngamo manager lokole eyokani soutien toujours voilà to continue to baki sœur Lydia Vandi na bandiko na mibali na ba papa ba tuto a rota bazala awa to mona y retrouvaille salon kaka metal on irait fête to moni susu ndoko na biso moko ya bilombe à Rotterdam papa Mbote papa les places de Jésus les grands pasteurs les grands missionnaires en Mboga voilà. Merci beaucoup. Nous partout, aux États-Unis, en Afrique, parce que si tu es tellement partout, eh bien on le connaît comme TV. Est-ce que on se présenter parce que comme on a yo, on a yo puis au bâtiment solaire à salon. Bon, on a bijou maël, on a à Rotterdam, na Capelle à Rotterdam, voilà. Donc, on a séparé trop puisque tu es à pour nous soutenir la petite sœur Napso Lydie. Beautiful Salon, place ba play balaka. Et ça bien au moins neti nakata ba mboko yo ba bora breza na ngoti neti nakata Rotterdam. Tant on sert na soazui initiative moi ça borné à bien, pourquoi pas les soutenir? Faut soutenir et bon et ça pour le coup ma communauté quoi voilà. Ba bien moi si nakata basi femme parmi les femmes a osé. Ah bien sûr, à la petite sœur moko sola bien, sœur moi sola bien, à ça plaît à tout le monde. À tous les pays à Mboga. Na remarqué parce que tu es belé dans côté à dans salon ni fait mais ba tu begara ba bien sola bien na ba donsu. Petite sœur na gentille. Ah na so na ba kei na zala. Na tinga na boye na santa mda ki so na na ba kotoyo na za na les petite sœur atanga les moi ba bloquer ça ma ba damas ba ngo da pentaba au pays lar na yo da na o ba na yo en tout cas play nezali. De play nezali donc aux en attend na yo aux en na kimia aux apna l'aise voilà. Moi un mois na tout ça Hollande bazolanda yo parce que ba to kasala biso to Hollande parce que ba France ba Belgique biso be a to ba salon parce que intégrer moi un mois na ba to Hollande yo ba ma sur salon oté bête dans le collet. OK voilà ngana ko lancer appel mo boye na ba tuto libanda à Panama ponga na ming bela mais en tout cas vraiment na ko lancer appel na communauté na biso na kati Europe awa en général hein que ceux qui baye na mboko neti ba Hollande ba na kati ba Rotterdam précisément ba ya chez salon Lydia place pina masolo pina ça ma vrai
petite sœur na biso ndeko na biso ya na biso donc asala na bouloni na ndenge pinde sengeli donc on se retrouver à côté à l'aise et puis na primo ko ya bien donc lo suna ko senga na kati ya mboka oyo ya Hollande vraiment communauté na biso toza pina soudé totika ba buzoba po ba buzoba penda et sunga na ngoti. Conseil des sages. Conseil des sages, bien. Conseil des sages. Donc, qui m'a amené à Gatamboka, bah, fitilita pas en pamba, topé sango plasté quoi. Tous avma ini, pour te soutenir, tous se soutenir, na ba action na biso Gatamboka. Puisque monique polémique, et créer un angle au moins bien té. Plutôt que polémique, et qui misande, hein. Et Kim Sandé Batou, au moni moyen pour avancer il faut tout ça. Merci beaucoup. On a ali concert donc mboka s'appelle massage pe mboka bazali alingi unité tout le monde alingi unité bomoko de polémique et même chose nulle part tout ça ba tumoko tu africain baindo motomoindo alinga moindo en tout cas obeti lokole ba nkumu ya Afrique et okani merci beaucoup papa. Voilà tout ça ko tambola papa en tout cas mbote papa on s'est présenté là partout parce que si tu es ma partout comme on a Alpha Nzeza si ko to moni awa batu bazwa e belé na salon oyo basi mibali sero balingi mingi ezandeni bon eza savoir faire naé na gentil naé aza bien na batu Mbappé batu trop musalape yango batu bazwa e belé ça c'est votre moni yango bete sur la salon parce que biso to ye awa to surprendre to ki le collègue betamia ba toujours ma son que moi si avant si ma solo ba to belé si ko salon bete ma solo salon o eza ndenge bon salon ezali bon moi na moi si lidi asala salon na ye bon on a battu tout na mboka Rotterdam bon bato nyonso basala suki pa sala suki bien solo la bien to bengi bato nyonso surtout au bazana kata mboka Rotterdam na mboka Hollande ba ya isika welcome. Tout baza sala rabasi mibali aza bien. Merci biso le Lokola Congo tu vas visiter place Oyo en tout cas to comme au Kende un mot de la fin. Bon un mot de la fin to sais que nous merci neboyer ko visiter biso na kati salon to sepeli mingi nzamba pambola bino c'est tout. Voilà donc va pambola biso a soko yo télévision zali au talent télévision vandi il y a comme les ali abi a kolia au lieu awa nyoso ezali. Merci na batuto kutaki awa. Merci Salon Mavinga le maire de Rotterdam. Hein? Merci beaucoup José Makonda. Merci donc Togito Tokene. Toza ndona biso pe awa. Tobiki awa wa eza na basa nibali. Papa mbote. Oui mbote. Parce que Togi loko betima solo ya salon oyo ba écho les échos de Rotterdam et comme même sur un site nabiso Lokola Congo TV, site du peuple. Alors, ceux qui peuple à lobby, ils tout dans qui veut le peuple. Le peuple a ligné aïba sur salon. Est-ce que ça a moins un mot sur salon Lydia? Parce que tout le monde a play, il a été belle à awa. Salon Zandegin. Bon, ça salon Lydia, déjà salon moko abanama kamango le rete. Avec penza. Pardon, au cas où on s'est présenté dans ma zone parce que autant partout. Bon, on a comment Fernando. Avec Naza Mona Rotterdam. Naza déjà des années en Rotterdam. Bon, Lydia abani makambo ya salon le lote. Tous à côté wana kuna avec yependa alamu tema solo avec naba salo tout. O isami awa na Hollande. O ya yependa tumoni masolo ya bien za po ba play ba yaka awa. Ba tout ya awa tanga na su awa te na koma ngamu na France. Mais na ye avant na kende fona lekana no awa na mela moye iloko emso pena basala nga mo cheve aiza la basta imbali ha aiza basta imbali ça veut nyonso basala ka tout basala ka se trouver awa quoi parce que tout le monde va te belé bazela donc à part Moussa na épée dans monde savoir vivre avant na bien na bato mais à part Moussa na ye ya ça dia mutu moi asolaka bien moi na nzambe azape moi na nzambe ça va penza quoi asolaka bien aza play. Ouais. Donc il va bien ce il a Clinton Barcelone moi c'est pour ça on a osé parce que Barcelone il a une balle salon Motobo salon Jean salon Mavinga salon Mathieu salon Kingani mais moi si pas sali salon va bien
Hillary Clinton à Bassi. Il y a salon. Mo so ba benga Hillary Clinton, ba mo ba yebi wa. Ba yebi pourquoi ba benga Hillary Clinton. Ah ouais. Mais tata papa Fernando. Ah ouais, c'est ça ma tata. Ah. Ce qu'on parle sœur no azolando siko. Na mito sœur Lydia ata la console au pesaye be li pambono pambolaye na mito oyo. Zo micro ta caméra loba. Bon, nakolo ba pa na ye. Liboso na eza félicitations. Akanga maliboso na Nzambe ponza mutu apesa nyonso. Après asola akonjiko soler toujours bien, a continuer na musala na ye. Ko sola bien yango ko tombola yo ke liboso. C'est ça quoi. Ouais. Merci pas Fernando. Sans en France en tout cas bon retour. Oh, OK, merci. Ouais. Kepler 45 2B, DJ Mopao, Frontière et Aliwa. Karanga photo! Tuturoba. Amiyo! Amiyo! Chuma! Amiyo! Ebi oya kobina te amona nzambe te. Oya kobina te amo Kristo te. Ah, Jésus Seigneur. C'est bien. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Amiyo, Chuma, Amiyo, Milan Lobistopé. Allez temporiser. Jean-François Ndengue. Ndengue Lobistopé. C'est bon. Allez temporiser. Vincent Gomez, Alexis. Milan Lobistopé. Allez temporiser. Patrick Kimuta. Chuma, Gisèle Dioni. Bila Lobistopé. Allez temporiser. Le boss Paul Obambi. Zora photo. Tout c'est comme ok. Bukasingo. Écoutez. 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 Sam Ngombe. Écoutez. Maman m'a passé à Izebola. Écoutez. Vital Caméré. Ego d'idée, ego d'idée, et c'est le même qui donne ego d'idée. Mama mutuna mutua luka ndenge ya kobine. Mama mutuna mutua luka zambe na ye. Mama mutuna mutua luka wapi mopawe. Mama mutuna mutua luka ndenge ya kobine. Ego d'idée. Christophe Bomolo. Dalanyama Morfort. Binanyama. Belade nyama ya bandal ya sima nyama matete ouais nyama ya yolo chuma bila Lobistopé Chirac Makayabo allez temporiser Zaina mwana mvamba Sandra Kazali Nenge Lobistopé ça Didier Mukadi allez temporiser Rock Taronko Karanga photo Buka Kingo Tose kamoke Karanga selfie Ego d'idée Ernest Willy Bombito Ego DJ Franck Ego d'idée Del Pirlo Ramsey Godard Moutemon la dirigeant Boudia FBMM Nyama ya Lomba Martin Chamoulesu Nyama ya Bruxelles Papi Komba Nyama ya Paris Dala nyama Nyama ya Braza Ouais Moïse Katumbi Écoutez 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 Iboucheli Écoutez Dani Kogolo Écoutez Zanga photo. Voilà, to comme na souka ya émission auto te bengi Hillary Clinton ya ba salon. Donc moi c'est Yambo aux États-Unis. Moi c'est Yambo aux Rotterdam à tel monsieur logo même ba Bali
bandimi le ko ba José Makonda ba salon avec les meilleurs monuments bandimi que maman sali penza eloko ya kitoko mama to na suka moi un mot de la fin et bien batu ko dédication ko pesa mbote batu o ba yo le ko la ba fifi molobeli le ko la Natasha bazala kité ba elinga lula moi un mot. Merci vraiment, merci pas placé de Motona Nzambe. Merci. Nalinga ina pesa ka merci pa ya batu nanga tozala na bango ba soutenanga tout le temps na musala nanga number 1 de tous les temps Molobeli mama na ikeke. Petite sœur nanga Fifi. Bon, Lizzy Lionzo. Moi ça y a 120. Donc pa yozali oyebika soki yote aya nani mosusu donc ba gros bisous koto zali merci beaucoup vraiment na soutien au bo porter nga jusque là moi ça yambo vraiment mais sans oublier sœur nanga pe Mima yepe ba bisous ebele kota zali donc yango na omoni kaka na musala nanga bato nyonso tout vraiment on va soutenir nga na kobosa na bango te et puis sans oublier vient nanga JC ayebi ye moko pa ya zali vient nanga JC Jean-Claude na benga keka vient mawete so na bika bongo ayebi yokani donc on a remercié ba vient nanga ba José Makonda 1000 giga donc na bakisi so comme 10 000 giga pour ye penza mutu sponsor officiel à la maison obi ki pe sponsor à lokola ko lisusu naeba te malama etono mano balio naeba kite mais na ndimi po yaza 10 000 giga po ye vraiment mutasali ke Lydia lelo atelema siko mutu ay ba sponsor na ngate José Makonda ya lokola ya Congo yondo ibianga po yaza ka yanga c'est quand to bomana benza to ko bomana te ta yo mo sa yambot yo pe mo sa na Nzambe to ko bomana te sabi José Makonda bouchon akangi très fort. Mais sans oublier les meilleurs gaz na gaz babi et monument mwana mobali ya solo oyela bo komisa pa ngando sona mingi ma fika to sona tellement mingi ngana ye ya na bo to komisa ye to sauter to batu mususu bon sans oublier mianza tabebi na sundama ye solingi ya ka omono osepela taba ndeko mo secrétaire ya a mort d'Angola na moniete ndeko na biso viens nanga bourgmestre viens nanga o sala ki ya Neneti George papa bomela nga moto po bango sans bango na kufi sans bango Neneti George sans bango sans oublier Laetitia moi c'est fiston Laetitia et Simbi to sepeli tout presque tout ming ba awa secret nani tela kanyi bango te secret na zanini kaka petite sœur kaka so la bien na secret na yo zanini secret nanga Nzambe amen voilà comme Nzambe to sukisi alpha et omega